Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote mingi na bino nyesi tuba bolinga ka maman Eliane Nitu na pesi bino ba mbote ba ebwe abarizeno ma vimpi moyo malukai. Boni bandeko nanga, est-ce que bolamuki bien? De mon côté, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe a mawazo ba television kimia ezali bongo bino na côté na bino ndenge nini. Na ba toujours que kola na kolamuka ezaka habitude d'été ko passer journée eza habitude d'été ko bima kozonga ndako ezaka pe habitude d'été. Yango na tango nyonso to bana kopesa Nzambe merci koza reconnaissance vis-à-vis ya Nzambe. Nzambe lingaka reconnaissance pe gratitude na biso yango loko oyo Nzambe azaka nango posa parce que l'or et l'argent lui appartient. Biso tozaka neloko ya kopesa Nzambe. Merci mingi na bino surtout au dispositeur na bino pona kotala to pona koyoka wabino maman Eliane Nitu. Wow. Allô. Bonjour maman. Bonjour maman. Est-ce que je peux vous rappeler d'ici 30 minutes parce que je suis occupée, s'il vous plaît. D'accord, à tout à l'heure. Bon. Merci mingi na bino surtout au dispositeur na bino pona kotala to pe pona koyoka maman Eliane Nitu. Merci beaucoup na bande konyo surtout au dispositeur na bino pona kotala ngai to pe pona koyoka nga ba obo sepela kananga ba obo linganga. Mingi na lobaka ke soko za mutakanda kotala ngai te po oko sepela na yo na ngai te. So biko za mutakanda kotala ngai te po sepela na ngai te. So biko za mutamote malikundu kotala ngai te po sepela na ngai te. So biko za muto ya keto kotala ngai te po oko sepela na yo na ngai te. So moko za mutamote mabolo mote mangai kotala ngate po sepana ngate mwana siliki surtout yo na ye kuna tala ndenge na boka litama lokwa mama Denise. En tout cas lelo na yebisa bino ke nozo ya to solo la boute kotala makambo na lekisa bino ya mwana na biso Mervine oya bengisi kumbali na Canada na niveau bakomi lelo soko tala kina lisolo na te na kosenga na okende kotala okomona makambo oyo elekaki na kocha mo extrême ke pona bato batala kite bakoka kozwa ide ya likambo oyo tozokende koloba likambo tozokende koloba ezali ke mama ya mobali malgré makambo nyonso to oyo eleki ye alobi na Mervine ke Mervine azaka ka pont oyo Nzamba sala ki po mwana na yaleka akende wapi akende na Canada. Alors yango loko to sona bine lelo sko ba mama obozo talanga ba mama oboboti bana basi ba mama oboboti bana mibali na koza na pose ya ba commentaire na bino par rapport ya likambo o mama lobi eza na voice alobi ke Mervine yo zaka ka pont oyo Nzamba sala ki po mwana na ngaleka sala nini aya kuna na Canada. Ma van na komana na kobana ko pesa ba mbote ça fait longtemps boyo ki bango na monoko na ngai te déjà na bana ko pesa ba mbote na ba oyo oyo papa emba ozali nanu na motema ozali nanu sika yo motema ebetaka o. Ici c'est votre deuxième maman Eliane Nitu, la reine mère. Appelez-moi Kimia Kaka. Kimia Kaka ça veut dire autre chose. Voilà, quand on a boka litama boya, tout quand on a banana le nom qu'on peut ça mbote pour maman ni tu mikolo. Maman tu azalaka caméléon, a changeaka. Maman tu azala muta monotonité. Pour ça na banana ah te, ngaza monotonité, naza muta monotonité ngana caméléon, na changeaka. Yo na ba ke ce que ça balboso okuta na chaîne na Eliane Nitu TV, na ko sema na o s'abonner, après avoir ko s'abonner ou activer cloche de notification pour que ça notifier à chaque fois que émission est sika et au côté de la chaîne na biso. Awa tozaka na monotonité, tozaka makambo ebele, tozana ba émission culinaire, tozana ba télé-réalité, tozana ba vlog, tozana ba émission on est au vent boto sur les alliés vraiment émission. Donc ce qu'on s'abonne na Eliane Nitu TV en tout cas au s'ennuyer na yo. Alors pour commencer le lot, on peut s'emboter à la première dame du pays, la première dame de la République démocratique du Congo, Maman Denise Nyakero Tshisekedi, la seule, l'unique première dame de la République démocratique du Congo. Pour Mboka, et à la mokonzi moko, première dame pe azalaka moko. Je me suis bien fait comprendre. Alors, mes respects n'a pas mbote pelé et pas ya maman mokonzi ya mboka na biso. RDC, pour ça, tous na RDC, bana Zaire, tous na RDC. Wana na peso sou baba mbote nanga ebele et pas ya maman o ba benga na komo maman Liliane Bemba. Wana za bongo.
motema ya papa Jean-Pierre Bemba wana na pesi mbote mama Liliane Bemba esika zali na pesi mbote wana na pesi mbote na mama Amida Chature na pesi pe ba mbote belé esika zali wana na kamati na pesi ba mbote na mama Célestine moi Janvita wana ba la première dame ya ministre ya défense wana pesi ba mbote donc na bango nyonso na pesi vraiment ba mbote nanga vraiment na ba maman nanga nyonso tu na pesi ba mbote nanga ba gros bisous à la maman de notre star, la maman de Didi Stone Nike, maman Aliane ndenge bobengaka mama Alia, maman Aliane nasali ba gros bisous la maman de notre star, la maman des enfants ndenge motanga bengaka c'est le papa des enfants donc c'est la maman des enfants, la maman de notre star Didi Stone Nike, maman Aliane. Je te fais de gros bisous. Bah bisous nanga son excellence madame Mimi Bikela. Ezala kandeli kambo carnet d'adresse ça faute nanga été. Carnet d'adresse nanga des problèmes. Bah gros bisous na yo. Lauriane Moute Lauriane Malolo. Je te fais de gros bisous. Bokamata ba bisous. Ici c'est maman Eliane Nito la reine mère. Appelez-moi Kimia Kaka. Sokoza mutakanda kota la ngaite po okosepela na yo nanga été. Voilà. Sikoyo toko solo la boye naza pene sengo kolobake ezana mama moko abengaki ngai mama abiso alobi na mama Eliane naza ka mutu ya kanda mais depuis kaka na yo kaka no ba sokoza mutakanda kotala ngai te sokoza mutako eloko wana ekoma kolongola nga kanda ndabi mais mama Eliane biso mutu akanda talete siko mwana mutu akanda mena na posa kotala alors na posa kotala ina sani na longola kanda na baka toujours que émission nanga eza pona obebisa te kasi zakande pona ko bongisa alors ba gros bisous na maman Augustine baba baswe wana mwasi honorable baba baswe maman Augustine je te fais de gros bisous. Maman Antoinette Samba Kalambai honorable ministre de mine. Maman Antoinette. Voilà. Alors, toko solo la boy. Bon, moni moi, na biso na lakisa kibino ya mette na nga bato papa et deux quand je te fais de gros bisous. Toko solo la boy. Bon moni nenga na lakisa kibino émission ya mwana na biso oyo na kombo ya Mervine abengisaki mobali na Canada apesi mobali mikanda asombele voiture apesi asaleli oyo mobali asalelaka mwasi yango ye mwasi asalelaki mobali mais bavandi simbité ta mobali akoma na Canada au bout de 2 mois bakabwara ki déjà mobali akendaki na kolela mobali asaki nini azongaki bavandi susuki 4 mois. Là on dit aux autres baboye mobali akeli susu mwasi atikali mobali abengeli ekutu ke kufunda ye na basina social na bango kuna makamuna bango Canada ndenge zalaka soki ba OPG soki ba nini wana tuka na ebite bango ba Canada faut que ba kibiso toza batu ya France parigo po ba boto la yebana yango mwana biso yaki na réseaux sociaux aye ko lakisa makambo aye ko lela albi nini oyo nga na salaki po na mériter makambo ya boya alors na ko chaka extrême kie po epesa batu mususu ide po tango na ko continuer ko loba awa likambo o mama Bokilo na ya lobike mwana yo Mervine azaki ka pon oyo nzamba salaki po mwana na ye akoma na Canada toyo kaye mwa mukie 2000 personnes 23K like c'est bon et à ma blague bandeko Naza lumière pied malheureusement, mais quand même bozo monanga, je pense que bon mona. Toga mon lili déjà, il est donc à 16h. Mais toi mon lili. Elle est dans maïka baseda. Toi mon lili bon monanga quand même hein. Oui, nana maï hein. Ça va tata la yaka ça va. Et histoire on a bêti avant la kata, la boakaye. Bato ba sekanga, bo seka. Natulaki, d'accord, Natulaki. Mais, et un sacrifice. Je ne suis pas quelqu'un à suivre. Y'a mon ami Sabino, bon la nangate, pour Borolela, Boronio Koma. Nasaki, moi, na je pouvais refaire ma vie. Mais, quand il y a un souci à Moutou, quand il y a un Moutou, jusqu'à ce que, Olinga, on tire la capacité. Mutaketi kobeta tatouage
bandeko bofinga nga nani yango koyeba mobali abeti tatouage akombo na yo na mwana oyo aye te ke akotika nga na 2 mois kotika nga na boyi te po ya malongo eza te mais pourquoi kosunga nga na bana te pourquoi kotikela nga banyongo pourquoi kolinga obebisa vie na ngai pourtant nalinga nabebisa vie note na jeune âge oyo nagaki nango. Alors aujourd'hui j'ai tout perdu, c'est pas grave. La fois qu'on a commis une merveille, c'est notre quota, ok. Voilà. Moi, on a vu ce au bomoni, on a tout le tout à l'heure que Azalaka na Canada, comme on a Mervin Bondonga. A bengisa mobali na Canada. Ezakutu na vidéo, moussa c'est qu'avant bengisa mobali, a sommela ebiso à 207 wane bomarabato. A foutela bandaku. Akabela mama bokilo mais babala nate bolingo kande ezala kalobi ke bolingo na bango uteki na quartier parce que ce otali quand même otali mobile otali Merville moi ke mobile moi ba mvula et moi musika par rapport ya Merville. Pauvre Merville, elle n'a que 28 ans. A bengi signe de ko mobile na kombo ya LB na poto na Canada. Et comme ki mobile na Canada 2 mois ya pamba mobile atikie et pourtant ça botisi mwana moko ndenge jeune fille aza koloba za suna zemi na libumu ye mwa biaza na bana mapasa na kati ya libumu na ye. Alors makambo oyo yaki mingi na réseaux sociaux mwana biso ya mwa soko lingo tala kende ko tala émission moso na salaki avant oyo po ngana linga vraiment ba émission ya mulaite alobi que mobali tango baboya naki na ye tango atindaki mobali na Tunisie azoki charge ya mobali na Tunisie afutaka ndako ya Tunisie alongwe na Canada ke Tunisie bake babalani kolongwa Tunisie baye na ye na Canada mobali na otambola makolo te il faut voiture azole voiture à $50,000 mais kaka moko pene bana na biso penenge bazalaka mwa mitu makasi kena sa likambo mwana na biso kenda ko bala mobali o famille bayebi te photo mariage ezali ba kenda ko bala na tina mairie po mwana mobali akoka kozwa mikanda esala ke facilité po na aya na Canada tango aya na Canada ye déjà na mikanda po abali canadienne pe baboti mwana moko bana mususu bazana kati ya libumu na matata ndenge eza wana bakabwani boye mama ya mobali alobi que na mono ya mwasi ke yo Merville o mérité mwana na ngai te yo zakaka pont oyo nzamba asalaki po mwana na nga akoma na Canada yango nde place ko tokotelemela yango wana eloko penza o nangi to sona bino yango eza réponse ya mama bokilo lobi na Merville que Merville ozaka ka pont oyo nzamba salaki po mwana nga akoma na Canada siko ba mama o baboti bana basi ce que eloko boye comme mwana mwasi okoloba nini na réaction to pe réponse ya mama oyo abobwena mwana nga problème te mwana nga meme mwana nga na poto problème te olesi biso problème te futelie bana oui oboti mwana liboso oui zemi pena libumu me yebaka ke yo zalaki kaka pont oyo esali kaka mwana na nga sala nini akoma na poto ba mama oboboti bana basi naza na posa ya ba commentaire na bino ba mama oboboti bana basi siko nga na osona ba mama oboboti bana mibali mama koloba ke mwana zalaki pont po mwana ke na poto olobi mabe makasi mama mobota koloba boite ukai koloba ngata na kati ya motema muto mwana te po nzambe lokola bomba motema engaki osuka na kati ya motema mutu moko alingaki ayeba te engaki suke loka yo moko na kati ya motema na yo mais ndeko bimisi yango ndenge wana mama en tout cas non wana penza mama de ma part olobi mabe pourquoi parce que omoni mwana mwasi ndenge aza kolela motema pasi soki ezalaki mwana ya mwasi le fruit de tes entrailles awutaki na libumu na yo basali eboye na ndimi te okai koloba likambo oyo yo lobi ke te mwana ngai tika kaka omoni mwana mobali yango ndenge asali yo boye ali yo bambongo atiko na banyongo eza kaka pont oyo nzambe asalaki po mwana mobali ya na poto soki ezalaki na mwana na yo mama okoki koloba likambo ndongo olobi te wana penza mama olobi mabe makasi yango wana ba mama oboza na bana na bino ya mibali soki omoni mwana wa mobali aye na mwasi tuna ye papa est-ce que olingi penza mwana mwasi oyo soki alobi mama na lingi tuna ta 5 fois loba papa
motema eza libende te eza mosoni soki olingi mwana mwasi ya bato eke bobalani pour le meilleur et pour le pire bovanda konyokola motema na ye te mama bamama oboboti bana mibali bobanda bongo na kopesa bana baconseil ya ndenge wana parce que bolingo eza bolingo ya solo ezaka mibali babengisaka basi na poto te basi mpe bakoma kobengisa mibali na poto basi ebele babengisi mpe mibali na poto mosusu ezosimba mosusu ezosimba te me mingi moto babengisaka soki aza koya lokola mwana wa mobali ayebaki mwana mwasi oyo ya moke banda na quartier ayebaki deja me ntango bakomi na makambo ya bolingo soki ayebaki alingaki ye te ebongaki eliaka te ata bambongo me moto alongoli deja na Congo ntina Tunisie papa alongwe na Canada ayebisi moto te aye kobala yo po ye mo alobiki nga mobali abalanga te nga mutu na bala mobali famille na ye yebi te bandeko ne bayebi te asali basacrifice na nyonso mpona yo okoma na Canada bobanda kovanda tanke mwasi na mobali bobalani mpenza na miso ya mbula matete mpe na miso ya leta ndenge tolobaka me yo moko na kati na yo yebi ke mwana mwasi oyo nalingi ye te nalingi ka mbongo na ye nalingi ndenga ofutelanga ndako nalingi nda osomelanga bilamba nalingi nda osomelanga bachaussure nalingi ndenga azosalisanga mpe azopesa na opesa libota meme nzambe aosepela te po nzambe nde balobi ils sont de les reins les cœurs nzambe nde ayebi mitema na biso meme nzambe akosepela te tokokoloba ke mwana oyo mwasi azalaki naive ya makambo ekomeli ye parce que mwana mwasi alobi ke nani yango akondima mpenza ke boboyani na mobali aki kotatue liboko ne na kombo na yo mpe na kombo ya mwana oyo ya boti te mwana na ye po mwana oyo aza deja na bana mibale mwana abotaki liboso en étant jeune fille abi mwana ya ye te akomi kombo na nga na liboko na kombo ya mwana donc ozoka mpenza ko flatterie mpenza elakisi mpenza ke flatterie aflattaki mpenza mwasi mobali aye koloba nayoki mpe quelque part mobali azolobaki bacomportement ya mwasi tout ça oui mais bacomportement papa mwana alingaki oyo aki na 22 ans lelo aza na 28 ans bacomportement na eye komonana ka ntango yo okomi na Canada au bout de 2 mois osimi nzela okei ka ntango okomi na Canada nde bacomportement eye komonana mais avant okoma Canada bacomportement emonanaki te nde babaka tout ce pays ici-bas ndenge mwana oyo aleli boye akamati mwana ya mobali azwi foto atie na molangi bato mosusu babi eza nango baaventure la vie et la mort est au pouvoir de la langue bandeko la vie et la mort soki mutu balobi mokili esalama na liloba eza na mutu aloba na moninga kende kutu soko okufa sika mutu anakendaka mpo akufaka maloba mpo maloba oyo tolobaka ezaka esprit mibale ezoyoka esprit ya nzambe ezoyoka esprit satanique mpe eza koyoka yango bomoni ntango mosusu ata moto oza kosambela nde bato mosusu bazalaka ya na motu moko akomelanga commentaire moto abi nanga abi yo tomona ko partout tomona ko to boye kende boye osala bambiance na yo kende bozonga maintenant nous tomona en église te neti nga boye naza pharisien te ndeza motu mosusu ayo avandi bo avanda tata osambeli est-ce que oyebi ke kosambela kozala na communication na nzambe eza facile te hein kozala vraiment en communication vraiment boye na nzambe non nga nazaka nanga pharisien te naza na besoin te soki nake na église na filme ke nake na église non relation na nga na nzambe nde toyebi relation je suis la belle créature de Dieu créons-le à notre image botandinga nzambe asalinga la belle créature de Dieu Eliane Mbuyi mukeni moshipula madame Nitu la belle créature de Dieu tout le monde a une église mais non pourquoi ceux qui n'a qu'église pas l'exo qui n'a qu'église bah félicitations à maman là mbongo pour musique à outé ko beta a en tout cas vous répondez qui présent et celle qui toko makas en tout cas félicitations à maman là na musala outi ko sala biso le 8 décembre et l'équipe vraiment qui toko makas ba pharisien de balinga ko la kisa ke nazo sambela soko zo sambela Bible ngomo lobi ke tango zo sambela kota na chambre kanga porte sambela nzambe na yoko yoka na nzambe nzamba za ko yoka est-ce que boyebi ki balosambo mosusu ko zo sambela Satan ko pe ko yiba prière na yo comme il peut pas nzambe te suki kakawa Satan pe ayibi prière ke wona ki na réponse au muta komela nga ke na mona ko partout maintenant na mona en église te maman yo ke ne église na part na yo vie na spirituelle yo kota la teta la kaka
vie na yo tala vie na professionnel mais spirituel wana eza yo to wana eza yanga relation personnelle na nani na Nzambe etali mutu te le salut est individuel. Mama ndeko ya mobali tango yebi olingi mwasi te olingi pona mbongo na ye olingi pona oyo asaleli yo culpabilité. Première juge na biso Bible biso les juger pour ma première juge na biso za conscience. Ceux qui pensa moto vandi conscience na ko interpeller que likambo na sali mabe likambo na sali malamu moto oyo asalaka likambo conscience ko interpeller ko senga bolimbi sika ndeko nakenda ye mosika ndeko nabeta kiliba kulimbisa ngai mosusu pe conscience ne ko yebisa ye masalo lendo parce que bobiki lo lendo c'est diabolique lo lendo c'est satanique Satan aza muta orgueil Satan azaka orgueilleux tala orgueil ya Satan yebisi Jésus que siko gumba melingo kumisi ngai ofuka melinga na kopesa bomengo o nyonso mabosa ni ke bomengo azo tutela tolo eza bolingo Nzambe ko asali kolona se azo bosa na ke ona aza ko yebisa papa na ye aza na nyonso tala Satan ndenga aza muta lokuta ayebisi Jésus fuka mela ngai kumisa ngai na kopesa bomengo nyonso me bomengo ya nani ya Nzambe ko aza papa ya Yesu Masia. Orgueil eza ya Satan. L'orgueil c'est satanique. Mon Nzambe azaka humble. Tozo ba orgueil na so mo banzoto te il y a ba orgueil penza ki pa ba to ke naza orgueil. Non. C'est satanique et diabolique. Yo mutu soko yebi ko sali mabe et que conscience interpeller yo et loko ko sala okoluka. Mutu osaki mabe osenge bolimbi c'était limbisanga na moni ke na saki mabe mais ce qui orgueil lati mutu ayebaka mabe te mama biso oya lobi ke ozalaki pon nani akolinga koyoka maloba ya boya mwana kanda ya mwana na biso oyo azi mobala chena mulangi ache ba gilet ache mafuta ache ba tomate matungulu nyonso ache na mulangi ake abwaki na mai bato bazolo bake asali théâtre keba alobi ke likolo ezomona mabele ezoyoka alobi ke mokili basala ngona liloba asaki azi so ya boki na kati ya mulangi bandeko alobi ke bakoko na yeko tikela bino mutu na bino yeyo bakoko atengi komba koko na fa bibiso toza basakata bakoko bandeko maloba nyonso bazokango à la légèreté maloba nyonso ndeko kozango à la légèreté esprit wa nimaki mwana poasa makambo nani ayebi yango akoki pe kosala wina ndenge aventure na sala buzz mais Satan peut profiter parce que Bible lobi baloba mabe pono bakuto na mabe wana te mais ceux qui bakuto na mabe tango alobi ke ozo tambola na makila nanga motoki nanga bota malili eza tout ça déjà na hiver et pour faire que malili oso tozana na France na malili ya Canada eza comparable te abina bimaka 5h du matin na keko luka mbongo siko yondeko mobali yo poko na Canada omoni malili ya Canada otalité ke mona zobi na 5h du matin akendo ko lukela mbongo ponga na kuma na mboko siko yo mama bozilo kumu na famille so batuni LB ke na Canada oyoki esengo mais moto ya bengisa LB na Canada aza na motema pasi pona LB aye bavandi te LB ki ya aza na motema pasi aza kosaka jour et nuit alobi lobaka ezala mbongo na ngai te lobaka ezala makila na ngate ezala motoki na ngate lobaka kaso na sopa makila te na botela yo mwana malobe eza na pouvoir bandeko muta ko sabino te yango na Bible lobi na biso ke munoko oyo pambolaka ekoki comment dire te Bible so bana biso bénissez vos enfants eza pamba te bénédiction baka so kala mwana oh ma chérie je t'aime que Dieu te bénisse olobi on na motema Nzambe akopambola mwana selon ba désir na ye fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Tant que Nzamba pambola yo, so mutolobi Nzamba pambolo. Na sincérité mon Nzamba pambola le kambo zeko s'attendre na ngote. Toi qui posa motema na yo, mais le quoi comme to Nzamba pambola yo, ozupe ni pamboli na yo. Alors maman la biso malobolo ba ki olobi malamu te, osali su mwana wa mwasi motema pasi makasi. Ezala ba botio ba botiye, ba yoki su motema pasi makasi. Maman mo botio ko koloba likambo te ko zalaki kaka pont. Te eza mabe mama. Eza maloba ya mabe mama, eza maloba kitoko te mama. Olobi mabe, olobi malamu te.
ozalaki kaka pon nani akolinga abimisa mbongo ne ebele bongo a perdre alobi j'ai tout perdu mais yo kotikalaka komona bolamu te maza na raison so kaka atake na bonganga te atalisika nzambe mbongo na nga moto ememai na mboka oyo même mwasi oyo elba akozwa après akobanda kobanga ta mosuku osalekama malonga ba moto kuta memai na poto aboyaka au bout de 2 mois bolingo esali 6 ans au bout de 2 mois boyi moto po komi na mboka o moto azalaki mais la petite elle a fait les allers-retours na Tunisie pour na kokende kotala mobali po azaki na Tunisie la fille alongo Tunisie akei na baperiode na ye po akende kozwa zemi po babota mwana la petite alongwe na Canada ake Tunisie po abala ye bapese mokanda eza sacrifice bolingo yango asalelaki yango awa na mboko nde toza awa bamama ebele balela na bastar ebele bazozwa bana na bango mikanda babotisa bana bazozwa mikanda bamama na balelaka mama ya ndeko mobali lilobolobi olobi mabe makasi ozalaki kaka parce que nzambe akolinga ndenge wana ke mwana moko boya bimisi bambongo ne po bengisa mobali ezala kaka pon te bongo te po bakende na ndenge bolingo ifala koyebisa mwana na yo kende na poto bien yo moso déjà bino moko mama ozaki capable te akotinda mwana na poto e mwana niko ozaki capable te ya kotinda na poto mwana ya batu pe ya moke abengisi mwana na yo mwana oya mwasi pesa na aza pe na ba défaut c'est vrai na yebi na ngai te na mona ikana réseau aza pe na ba défaut pe mabe po aloba pe mabe afingi mama mobali oui asala mabe kafingi pe mama mobali mais ceux qui bozo mona bana ba okota ceux qui yo moboti ozokota trop na vie amoureuse ozokota trop na libala ya bana wana bapona baboti nyonso moboti nyonso akendaka mingi kokota na libala na vie de couple ya bana mankuma ekotaka po mutu nyonso to aza mutu na mutu wana ndenge na ye mankuma ekotaka mama ozokota mambo bolingo nanga mpona nini mama tike mambo bolingo na biso etali yo po ozokota ngo mingi baparent oyo bazala habitude akota mingi na kati ya bolingo ya bana il faut bose retire mwa ndambo boyeba mpe kopesaka conseil oui bato balese bayokani te bakabwana c'est biblique eza ya solo divorce pe eza biblique naza vraiment d'accord kasi oyo ezake ozalaki nango te moninga pesi yo loboko wana ebale ya mai kuna na ngambo moninga pesi yo loboko abikatisa yaka ntango yo ye place ya azalaki badefo oyo okutie nango mobali pe aidikaka mwasi badefo wana oyo okutie nango poto vanda bien sika makambo oyo poto vanda bien boye nalingi te malembe na kolobo epi mwana mwasi ko azovanda ye moko aza na bacomportement na ye mais ntango akomaka na mobali achange pe comportement parce que mwasi abangaka mobali te na soso na se mobali na nga osilika te so na se mobali na nga olinga te te mobali na nga olinga boye te po ayebi ke mobali alinga boye te so na sali boye mobali akosala nini akosepela nango te okomona mwasi akomaka na komikitisa po azobatela oyo yesa asi azwi mais akolobaki azalaki kaka pon maloba wana mama eza malamu te bamama oyo boza na bana mibali soki omoni ke mwana mobali alingi alia mbongo ya mwana mwasi po anyokola yeloba te papa kende kotala kuna mervi na salam azwa mwana mobali atia bafoto aloka ya bwaka na kati ya ebale kosala yango te so olingi moto linga mpenza na bolingo ya solo mais bolingo ya profit eza condamnable eza na mokili eza na nzambe eza mabe bon oyo nzambe asali mpo na mwana na akende poto atike na zemi na libuma bana mapasa na mwana koko basi baboteli yo deja wana pon sikoyo oyo merveille ni fozo su mobali mosusu aya kobokolele bana aussi longtemps que papa ya bana na pasa na Canada mama ya bana o mutabengisa papa ya bana na Canada ta muso mona ke ozope mwasi ozope na bana bandiko bokola pe bana mususu me ba oyo yaye atiki maloba wana mama ezaki malamu te alors pona lelo na kosuka wana pona zobi manano mwa muke boyebike lelo eza mercredi na mercredi leto zana bonze na biso na Noisiel so za poso mona nga lelo boye na sisi ya nekela marché ya Noisiel yaka tukutana na marché ya Noisiel
makambo koloba eza ebele tokoya koloba lisusu après. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki tata nzambe kalisa kumona nzamba nibeshinel bana betu bon sala toujours que émission ngeza pona obibisa te kasi ezalaka nde pona kobungisa. Bonne journée.